Bonjour, Bandeko Balandi, à question d'actualité. Tout s'appelle Koeba Bino Ebele, Kolanda Biso Nangonga Oyo. Vous allez en direct, il y a Canal Kino Télévision. Lelo, Toyambi pour Nabino Lisusu, Mwana Mboka, Azali Boy, rapporteur de jeunes rénovateurs, à Bengamina Komboya, Herman Mumbanikisi. Bonjour, monsieur Herman. Bonjour, maman journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien. Ok, Tozali na émission Nabiso Ezali bilingue, tozolo ba plus lingala po bana mboka nyonso ba ibana koyoka biso ba comprendre makambo ndenge nini ezotambola na mboka. Monsieur Herman, j'espère que biso nyonso toza au courant. Il y a nomination ya premier ministre ba pesa ki liste Moulayi, to mona ki ba professeur Bahati Lukwebo na liste wana, to mona ki Moïse Katumbi na liste, puis bandeko mususu ebele, mais nomination oyo président de la République Fachi à surprendre batu nyonso kobimisa ndeko Sama Lukonde na ebite boyamba ki sango ndenge nini. Bon, neti mutu nyonso to landaki ordonnance ya présidentielle, ya président de la République ndenge banomaki bongo premier ministre Sama Lukonde o azali jeune o le lobiso ba jeune congolais, tozali très fier et très content nango parce que enfin jeunesse congolaise azozo sikope esika na kati ya mboka. En tout cas, te remercie chef de l'État pour la nomination et je vous rappelle que Sama Lukonde azala identifié par l'autorité morale Joseph Kabila tant azaki na le président de la République ne azala ki na kati ya moko ya ba gouvernement nae, donc c'est ba renouveler la classe politique na mutu oyo azala ki déjà déniché. En tout cas koko manaye wana ezali nango accidenté, c'est quelqu'un qui a été préparé pour assumer des grandes responsabilités. Bino bandeko ba jeune rénovateur boza ko soutenir ye. Biso ba jeune rénovateur tozali membre structure moko na kati ya PPRD, biso na union sacrée toza concerné te, tozali kola na lokolope ba mot d'ordre oyo ko uta na hiérarchie et pas ba konzi de à par après ne topé sa position na biso. Mais si j'ai répondu à cette question, c'est parce que eza question moko eza na actualité et otuninga mutuna na koki jamais ko zanga maloba ko pesa. Ok, pourquoi Bozako tika la fidèle à Joseph Kabila pendant que le peuple congolais Bazako reproché na makambo ebele à Mabé d'une part ils a trahison te na peuple nabi. Mais au moni domaine ya perfection ils a réservé na Nzambi. Joseph Kabila a sali or ko ko sala pona biso ba congolais pe atiki ba trace ebele ya malamu. Mais malgré tout côté mususu pe il faut ton dimango etambola ki malamu te ndenge mutu oyo a remplacé na bonga wana président Félix Antoine Tshisekedi a occupé pour ça la pe lobby congolais mususu a pour ça là to retenir mingi oyo malamu oyo a sali pona mboka. Voilà aujourd'hui na âge na être trop jeune bongo a tiki abimi par la grande porte. En tout cas ça mutu moko ko encourager tant tout le monde ba événement nyonso oyo za koleka bisika na ba pays oyo za pembe na biso. Joseph Kabila za mutu moko boyo oyo biso ba congolais faut tous ala très très reconnaissant envers sa personne parce qu'il a servi ces pays avec amour et passion. D'après vous, selon le choix, est-il préjudicié? Choix ya premier ministre. Non mais c'est un choix né na bande kolobati. Et ça choix malamu biso ba jeune to zala qui longtemps to bande ko milila baza ko associer biso te baza ko considérer biso te. Voilà aujourd'hui ba pesi biso opportunité onande eza ko sala ke to pouvoir nini ya malamu to ko mema parce que ce qui est lelo à réussir na mandat nae biso ba jeune confiance ko za sou makasi ce qui lelo na musala nae na ba mission nae o eleki malamu te. En tout cas ba ko continuer toujours ko douter pe na ko méfier na biso jeunesse. Guerre aux en est parce qu'à lancé défi premier ministre bino bandeko ya PPRD tango mokonzi Kabila zaki na bokonzi atikala kosilisa guerre wana te mais il a lancé défi qui a kosilisa ngo ozo. Mais toutefois bon c'est eza eloko malamu eza likanisia malamu eza vraiment likanisia malamu possible peut-être eza likanisia malamu parce que ndena lobia wa domaine à perfection eza pour Nzambe. Joseph Kabila salaki okukoya ko sala pour na peuple congolais atiki côté koya kotika mutu mususu pe akoki koya pe asilisi pe mutu mususu pe. Donc voilà la continuité de l'état. Toutefois tokoya ko zaka na conviction que non tout ira bien pour nous tous. Et na bande quoi PPRD on vous accuse que qu'on ezala ki cop na bino na est bola ki koiba. Voilà pourquoi les guerres ezaki ko silaté na est. Non, tu ne peux pas citer le PPRD comme ça parce que ba preuve ezate
politicien na biso bazakana mando kité en tout cas tout ce ka ba maloba o nzela wana ba spéculation ba rumeur o ba lobby bo bino bozali ba journaliste minene faut bolandela nde boye ba nini ezoleka nini ezosalema réellement au lieu kokanisa ke o ekiki bo esali bo yango totuna kabino mituna parce que ça ba préoccupation ya peuple musala na biso komema ba préoccupation na bango et pas na bino petang bozo ya nola directement na bango. Voilà pourquoi to présentaka awa to émission na biso to présentaka na peuple congolais ba information brute ndenge to zuli yango ndenge to pesela bango. Alors so to zui information to ba message songolo batindeli biso et bongi to komisa yango pour na minute baza kolanda biso. O démentir yango. Faut démentir que bozalaki koyiba te tozala na makambo wana te tozala bakambo wana te tozala bakongolais lelo na este bato bazosouffrir bato bazokufa basi bamama baza violé est-ce que congolais nini yango akondima ngo yo ozala auteur ya malheur ya bandeko na yo c'est que oza na motema te oza sans pitié yango wana biso lelo bajeune rénovateur tozali structure moko d'appui na kati ya PPRD tolataka bere vert elakisa bato mingi kutu batraite biso bamilisme tolakisa justement que tozali bamilisme te tozolite nde mpo na mbongo wana ya mboka. Voilà, toujours préparé 5 ans d'existence na biso, tous a bien implanté en ville province à Kinshasa, à Congo central, na Bandundu, na Grand Katanga, la fédération na biso pe na ba ndekonyonso o bazali na mususu libanda mboka. En tout cas, toujours préparé ba grande activité au tokolobe la jeunesse pe tokosala susu adhésion massive pour témoigner que Joseph Kabila aza toujours na bato bazako bandimela kae bato musu bakasai que non nous étions là pour le poste nous voilà aujourd'hui bazomona ndenge bazomona mais nous sommes toujours là et avec notre coordonnateur Steve Pack donc qui est notre leader et l'encadrement donc tout est bien nous avançons très. Merci beaucoup Ndeko Herman. Toza ko lancer un message na biso parce que question d'actualité kala mingi tezo kitana est ko kende ko rendre visite na ba réfugiés bandeko batumbi bandako na bango il y a des enfants qui ont perdu ba parents na bango tozo kende ko tendre bango une seconde mais ko lexa bango te peuple congolais pe capitale ya Kinshasa ezo compatir na bango ezate ke to boa kisi bango na éviter message ni noza nango pona bandeko ba réfugiés bandeko na biso nyonso ya Congo bisika nyonso bozwami to ba déplacer de guerre tous na bomoko situation zo comme la bino wana bo kanisa te ke biso awa to za kana sengo to za content komona ba acte wana nyonso ba makambo nyonso ma bezolo biso pe to se souci akapo na bino pe to tshaka bino toujours na losambo po ete mbongo wana e ya solo pendeza na mboka na biso pe mutu na mutu a se sentir à l'aise na kati ya Congo yebisanga soki mutu azo se sentir à l'aise te na mboka na yemoko okomi lokola mpaya wana ça vraiment malamu mingi en tout cas bande on a biso to bossa na bino te pe to kanisa bino to tshaka bino pe na mabondeli po ete ba situation na bino zonga normal. Ok, merci beaucoup. Bande konyonso o bazana souci ya peuple congolais o bazo souffrir na est to zape na bande komsusu na Katanga bitumba eza un peu partout to lingaki na nzela na émission oyo to lakisa bango ete to za moko même si bazo traverser un moment difficile ata butu ngo umeli ndenge nini nous avons l'espoir que tongo kotana. J'espère que vous partagez avec nous. Merci beaucoup maman to sambela kakede bénisse la République démocratique du Congo. Un dernier mot alors pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons. Et à Kolandela actualité en Bokande Zokinde. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour notre salam malam ou boza kosala pour l'Amboka Nabiso. En tout cas, Tolingana, Bakongolais, Bisikagnon, c'est tout prêcher beaucoup plus amour pour le développement. Merci Azali Boye, te rappeler l'issue Mwanamboka, Azali rapporteur des jeunes rénovateurs, à Bengamina Kombo et à Mwanamboka Herman Mumbanikis. Donc boyo qui très bien ndenge aza koloba azali jeune azape ko bunda pona intérêt ya mboka biso question d'actualité tozo répéter yango tozalaka au milieu du village toza na parti prité tozo pesa bino ba information kaka ndenge tozweli yango. Merci mingi na confiance, merci na fidélité bande konyonso bazolanda biso depuis mikili ya poto Afrique du Sud de partout au bozali na kati ya Congo na ba province na biso nyonso. En tout cas tolingi bino mingi ezanga wa bino mama Constance Mbalabu. Bonne suite. Merci. Okay.